MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote la mifa, certainement vous allez très bien. Bandeko, lobi na lobaki awake, mikolo na Congo, bazo kanga blagite. Bato bazo kanga ma edoko kanga kotala TGT. Na mundu bato ba fingenga bato ba contester que no mambozo lo beza ya mambo lokuta. Na lobelaki si arrestation ya Alexis. Lelo bakangi koko tambo mwamba. Sikoma na lobaki na kosito na zolo ba solo. N'est-ce pas bazo kanga bato. Bato ba kominga même ti inbox so mambo lobi information eza ya lokuta. Yango me preuve yango bazo kanga bato. Yana ebite Kongola tambola sima mabe ya solo ba généraux ba kangi belé une affaire ya soki une centaine ba généraux. Bazo kanga tote. Ba ça on ba s'équipe ba blague to bazo kanga te. Nazo tuna. Na kosi ke ba kanga bato te. Mais franchement na comprendre ba Congolais te. Na lobby boy. Na sala ki vidéo sur arrestation ya kombone nani. Tato ba utokanga. Tato ba utokanga kombone nani yo. Comment on a quoi Oben voilà Oben Minako na habité les Congolais batbana ba problème na mitou batbana ba tofina na mitou bolimbisanga les gens ne réfléchissent pas aya lundi et loko atam soit si vidéo ou encore à comprendre te loko ninyo loba du coup abandio fingo na commentaire. So bozongi na vidéo na sala ki Oben Minako bomona na kangi ba commentaire. Les gens m'ont tellement insulté que na kokite na juka ba commentaire na malembe na kangi na boyaki na landela commentaire moko na yo répondre pas mba po ba pexenga mamba ko répondre na ba commentaire et on a le baki comme na zamtema mukuse na kanga ka ba commentaire na lobi bino boyoka nga na munoko na nga na bimisi na lobi ke bakangi Oben Minako injustement nga na tikali koloba ngote. Si la femme de Oben Minako mwasi na ye aosenga pardon à l'état précisément et pas na fati alobi que président libisa mobile n'est parce que mobile na ye certainement zaki envoûté na milimo babe ba demander ba côté là qui mobile na azana problème na mutu ba tiango partout na ba poste ce qui mwasi oya ye azo reconnaître que non mobile na sali mabe mo ya on ba kangeli ce moi qui suis-je pona ya na roloba awake ba ka fallait pas ba kanga tata na tope ba kangi injustement bino bo ngala munona na skel roloba. Moi, j'ai parlé, il y a une arrestation en général. Et dans ce même exemple, il y a un général qui m'a dit il y a Bassi à Batouti. Oh, bah, tout nyonso Congolais, toi, bah, neko regretter. Et bah, tout bazaï d'accord. Oh, mais pourquoi bah interpeller, pourquoi bah kangi? Na loba kike, bazo kanga batu. Et puis, na mentionné qui na lobi ba très, baza ebele, ba o kanga bango. Mais batumsu batana bango il faut ba revoir en haut na pese exemple ya général wana sko elo ni ngo ya mabe onga na loba ki po batu ba ko finga nga model bo finga ninga e batumsu balandinga ti inbox komenasenga Congolais ama eza pasi ngo mboko ebonga te. Pourquoi? Parce que la plupart ya batu tozana bango oyo bakanisa ki bana mot à dire topé bango ni ba o changement na Congo. Même critique à pas beaucoup critiquer tes places ma bezali. Lokola yo za fana Tshisekedi. De Tshisekedi ninga zana parfait. A failli sakate. Soka faillir ne lo moko muke. Te lo moko l'été sali ou peut-être que ils ont senga ba critiquer to ba lobela yo faut au fin au menacer bato après bo luka mboke bonga Kongo bonga na motindo yo ya maweza passer et on a le ba na mboko tozana ni l'état tozana ni opposition bato nyonso point na point mutu tout a poursuivre ben intérêt na ye le roi zo moi $100 kuna le roi zo moi $1000 kuna qui ne sait pas que ngala soutenir Fati a. Tout le monde connaît. Mais si on critiquer Félix, pour ne l'homme au son l'autre par exemple à l'amte en boka bat ba finga yo tina niveau ko menacer yo
muso alobi na ngatala so zali kangu ya bato a PPRD to ya bato Hippolyte Kanambe ya Joseph Kabila yebaka ke so eloko nini wana poto eza lola te tokosala soki nini mais attendez o mboka ya ndenge nini mutu wana droit ya opinion aza te mutu wana droit ya point de vue na mboka aza te. Donc il faut bin bo imposer batu to bo faire gober batu nyonso botande Kongo kisa c'est comme inondé bota ba fulu batu bakoma kobela on dirait lika mususu bota nzala na pasi na mboka boka ata sonete boka ata sonete yo so jana soko boy Tshisekedi franchement mboko yo erez meza TikTok na musika na otala mipanzi na lukelo ko bamba mutu mo bamba nani o bamba nani mais ça passe eza mawa mundela za na besoin feedback pour abongisa entreprise suko so ba pesi bino ba feedback te bo bongisa mboka onde nini wapi ke des fois il faut boka soni des fois il faut boka soni tala to se voiler bilongité to se voiler bilongité et na ebite nini na loba o bat ba ebite na Congo mamna yake na yolo bla mamba tato Alexis Tambwe Mwamba na sino shiteka na 1 minute asuka parce que franchement vous m'avez énervé boza na ngo il était avant na loba na bandeli je préfère Félix que Kabila, OK? Et mais réalité to obika tant ya Kabila ezaki mieux que ya Félix to bomba te to loba souffrance c'est ça plus actuellement que natango Kabila to bomba te to loba sikoba loba te na passion eza na mboka wana baloba te na niveau mabe ya insécurité za na mboka bandeko na vidéo moko awa ya kidnapping bozoka ngona sangwe na osela ngo vidéo malheureusement moi na avec cette image jaune était parce que bon bloquer nga compte mais na ko charge ce volume boyo ka ndenge kidnapper azo torturer muto azo palole ba machette azo bete na mutu na mukongo na mata partout ba pesa azo apesa soki pine soki code soki eloko nini ba ofinga bazo ba torture mabeza là déjà même na période de Kabila mabeza là mais auto bika lelo na période de Kabila zaki na moyi makasi ba ko braquer ba boma na moyi makasi bazo braquer bazo boma batu le likambo toloba te solution rien solution exacte effort moko te l'état zo sala pour ba mambu o bat bazo déplorer mikolonyo so tongo midio esi la yana pas na bango ba konti ba complice et toloba te et bino bo menacer batu bande des aventuriers des plaisantins ba tintin bato mitoko te tuka bato zododo bato kwiti ya mami ngeza passer et na moni même na ba soda bazo ko menacer ngai ponde na lobi ke no ba général musu faso bazo kangela bango tana biso yebino ke na armée bato balingana te bondima ngate ya soutenir criminel tibango machin fionton yango fatia benga yebino ba clochard ba clochard armée de clochards bande de clochards ba clochard bozo menacer nga inbox ba clochard bozo menacer nga inbox bande ko minute sili bakangi tata oyo bandoki oba osala planning po ba déstabiliser mboka na ebisaka batu yaya kodondo ate poza na position lobi ezaka ya nzambe tato abandaki kosente na baminere fille moko adebarka na réseaux sociaux na bebe na maboko mwana nani ya koko Alexis Tambwe Mwamba bebe na maboko ya koko Alexis fille wana mwana moke minere tato moto atia ezeme à l'époque bazali ba intouchable nana ino retourna ye
mwana nazo nyokoma mbongo osombela mwana miliki ezate bandoki batato miso utiliser beto la bana bato lelo akangami muto makasi tana ebisa bato yaya kodondo telo beza ya nzambe na bete bino lisolo chiwe banika ke gogo tango zokota ndolono po kangisa letina mo à l'époque tango zala tout puissant tala lo beza la ya nzambe kodondo ate moi de bande oba bolingo na zongi le sosolami fa certainement vous allez bien, vous êtes au courant, bandero ya arrestation à Obeminako. Ba kanye na ba 1h du matin. Donc, toute la journée, le lundi, je crois ba kanye qui est samedi, na ba butu. Hein? Na butu à lelo te lobité donc butu ya avant-hier. Bandero ba bolingo mikolo na Congo ekomi kaka. Oh, na mona ginzo ya leke na ndaka fati. Ba yoki na conversation na téléphone. Oh, batio maboko. Oh kutu. Libata mo basumba na lopa mama marti batio maboko. Do mikolo na Congo bandeko. Kala ingango kala technique. Mame za ko bangisa. Muninga mo abete linga lobi na mère. Général moi za côté na biso a vient na otonga mo 4 niveaux na. Tellement muninga otonga ndako azumbongo wapi certainement c'est que mbongo Kabila. Batie maboko. Kombo tatango kimingai. Et do mikolo na Congo nzambe ka sunga mboko. Nzambe ka sunga. Kande na utolo bana bino awa. C'est service zoki ya renseignement ya mboka. Bozo boma mboka puis bozo bolingi mokonzi te. Bozo sécuriser via Tshisekedi te. Bozo créer ba ennemis partout. Bato ba inaye. Peuple inaye bato ba protéger tel que ba généraux ba inaye. Comme ça atika la yolé là. Lelo oyo bato na kombaza déjà na souci robete coup d'état baya passoire terrain à la vide. Boa mi tema mabe bato ba na service renseignement mboka boza mi tema mabe bande de traîtres. Nyonso na nini mbongo bosa ba jabuzu ya système mbutu na sema kolikolo to kutoyebi. To mbona nyonso bande oyo on a oloba na bino bobondela pona Félix Mvutume ko ya parce que pardon normalement ba arrestation msusu fala banana ko approuver ngo avant batina mutu na makala na soki na ndolo machin abanana il faut y approuver do nyonso bola bola muki ote kutu ko général ba kangi na ba na ndolo mais asala kininyo ote ka pa lo ba yiki no ba nyamulengi ba sa me attendez bo ba tandenge nini et a passé ça mawa. Donc je crois que vous êtes au courant, Bakangi adjoint, il y a John Chibango, il y a Kasai, Rwandais. Le Rwanda penza il y a le Koutate Roko, c'est la terre Rwandais, Tatawana. Tatawana, you can see the train? Tatawana Bandeko, Moutolinga Boma Félix, Abeta Fachi Masasi Yowana. Fachi, Bimisa John Chibango na Boloko, il est innocent. Ba prévu en Rwanda bimé monanike. Il n'est pour rien. Aebi likamute bakosela ye makambo pona nini po alongwa pembe na yo ba ebike azamoko ya ba point fort na yo Fachi bimisa mon général John Chibango na boloko bimisa ye kanga chef d'état-major na yo wana Gilles Banza traître kabiliste M23 munene abombami bolandela ye bomona ke amutu mabe nga étant membre ya FBI debi ma mnyoso le rana mboka Congo wana na betele bino le solo na biso no ba gogola ichi wewe no ba gogola ichi wewe ya na vie koza lolendo to ebi lobité si vous avez un bouloko, bah il y a un ndolo quelques jours passés. Lieutenant moi j'ai apporté nika et maman na gogo. Bandi uchiwe wa gangi. C'est quoi ça mutuwe? Encore ça na kovo. Bazana barando akanisa tata wana. Tanga za mokonzi. Vie baskilaka. Bino batboko nyoro la bato parce que aux en position ya makasi. Yeba ke lobi ezala ya nzambe chef d'état-major ba okanga yo to suite oyebi oza kabiliste to suite oyebi oza M23
akokanga yo Gilles Banza mutu mabe fachi fungulela tata na miso aolinga bakondane John Chibango à mort po balese poiso bameme na monkolo babete batonga kufa nzamba confondre bino déjà rane tosi toyebi makambo esalema sute ekoma te ezongela bino moko la confusion sur vous bato mabe bandoki baennemi ya république bafaux congolais bale peur de mer ya lokuta bato mabe. Bonjour la mifa, bonne semaine. Bambo Tenabino, vous allez bien certainement, moi je vais bien. Bande au babolingo, to beta en solo yamboka. Tato Bozumona la photo, commandant intérim de la 21e région militaire basée à Mbujimai. Il s'est fait appeler Bolingo Matani Wavubi. Un nom d'emprunt pour se faire passer pour un Congolais. Ancien sergent de l'armée patriote rwandaise APR de Paul Kagame depuis 1992. Il a rejoint les RCD, transfert signé Paul Kagame, à la suite de l'agression rwando-burundaise contre la RDC en 1998, puis a intégré les FARDC en 2004. Infiltration. Arrêté en janvier 2026 pour complicité avec les M23, AFC, Rwanda, cette arrestation a été vivement saluée par la population qui encourage le nettoyage des écuries d'Ogia au sein des FARDC, Christian Yamabo. Bande babolingo kande boyoki. Tata Oyo, adjoint ya mon général John Chibango, Chiamasanga. Vous vous rappelez tout ça, les émissions Awa. Tolobela ki ba makambo ya arrestation ya John Chibango. Na ibisa bino Chibango est innocent. Bat ba finga ngai. Do nyonso boyoka na komba John Chibango. Nyonso boyoka ba latisa ki John Chibango. Certainement boyoka li solo ke fala ki fachi akende Mbujimai meeting moko boy. Et c'était pour faire ba bete masasi. Ba ibisa bino ke mutu fala sala opération za Chibango non c'était ces messieurs. Nyonso boyoka ibalatisa ki Chibango ezali tata wa Rwanda ne fala salango botaka elongi naye purement rwandais bakangi bafentaki ye ndenge bazo changer ba masolo doye ne fallait ba confirmer titulaire kuna fuaya amona mokonzi ndenge ezalaka kaka déjà une façon pour akimate parce que sokaka ezali ka au courant que non ndenge ezala ba suspecter que ba rotie maboko alinga kima tout la musia za balinga bazwe wapi ino bobika mboka on a modèle komeli. Donc tata o bande ko babolingo on l'a arrêté azala maboko ya mbula matali ba osambisa certainement au Ndolo mutu falaka boma John aboma Félix yeyo o falaka beta Fatima sasi yeyo tata wa Rwanda ba orchestra ki ba bêtise na bango ma tout pour basimbisa Chibango touche. Actuellement, le général Azali Ndolo. Normalement, fallait à Samba. Non à Sambité. Et information vraie. Source sûre. Une webinga nazara FBI. Nazari au courant mambo depuis semaine passée. Babongisi basi ba monter ba document mikanda ba marambo ba conversation machin système gaya ilamba ya Joseph na mabo wa Potifar po balatsa Chibango ke aza collaborateur ya Joseph Kabila et pourtant vrai congolais tout ayabi ke Chibango coopérer na Joseph Kabila te. Joseph Kabila tant azobima azotika pouvoir John Chibango est en prison muto tchare na bolo oza Joseph Kabila bino boyebi asalara rébellion parce que asalara d'accord te na ba résultat o ba ibara victoire à peuple et akenda rébellion muto soutenara rébellion eza wa mulumba ah oui azali d'accord nae mwana mboka aboyi kondima mabe et tant fatia ye
en guise de reconnaissance à Bimisa Chibango. À travers Anaï. Donc, en 15 jours, John Rosala, allié à Joseph Kabila, ni Nandoto, babongisi balatisa ye makambo wana pona nini ba condamné à mort. Pendant Rosana Boloko, balesa ye eloko mabe, so asali malaise. Ba meme na hôpital à Monkole. Na ba infirmier o babongisi to pe ba médecin ba docteur o babongisi ba bete tonga mabe akufa naza na ba photo na bango na ba kombo na bango wana nyonso ba je ya nani ya chef d'état major na bino Fachi fungola misu na tata otie wana aza poro Kabila de so palangani abomisa yo to pa ko boma yo bomoni ba généraux ebele c'est vrai ba généraux ebele ba traître prodige chouchi ba généraux ebele ba traître mais ça na ba généraux mususu bandeko baza ba na mboka ya solo ba vrai patriote nombo bomo na oteza normalité bolali bolamu ba kangi général bolali bolamu ba kangi général bolali bolamu ba kangi général wana nini ba G complot ba écarter batutu o ba yebi ke ba ko sécuriser Félix ba longola bango pembeni na ye comme ça terrain tika la vie ba sa musala bien ya ona lo bana fatia fungola miso afungola miso to ke musikate botala tata o bakanga ika po lo bema mbaba nyamulenge me banyamulenge baba kwande banyamulenge baba ninga la biso ata tso lo belo mabe pona bango fo bokanga e ya mawana ya paseza bandi o batinda tatana na ndolo po aloba nini ya mabe to pe po asala nini omuna ngote ke no ya normalité. Un homme de bien. Na oki témoignage à tata wana un homme de bien. Fachi. Ba généraux oyo ozoko sangisa liboke botondi sinando kasi ba kotelo likita te papa. Ba kotelo likita, ba kotelo likita ba sangela yo. Eza normal te. Eza normal te. Banane bazo rendre Félix mauvais service, batonami na service à renseignement. Bikangela Mwanza, bikangela Ntumba. Bozo créer Félix ba conflit partout et puis na batu nyonso. Bozo yinisa Félix na mokili mobimba les pauvres et innocents. Bandeko. Bosambela bona Félix. Naza sérieusement nazo episa bino. Boye benene. Ezana ba envoûtement moko. Ezana mboka wana. Ce qui fait que bah monsieur zo salemana injustement moyen à tenir compte na ngo ezate moyen à réaliser ezate atabino bo mo na monter eza normalité botani titato lo bema mbo nyamulenge o sui mwasi au bali nyamulenge ba kisolo mwasi mususu ndeko na yepo obote bana nde lo vraiment ba okechina mutna ndolo yango wana et du coup eleki na ngope batiki na bango tata na za ndolo na yepte so batiki na ndimite babimisi pongana na baninga basala kana ndolo bamuna gae bamona e ata bino moko mboka ya modèle nini mboka ya modèle nini bozo créer Fachi ba conflit inimitié ba ennemi partout mokili mo ba inaye ba généraux ba inaye peuple ba inaye et akoma isolé lobi basale mabe muto côté la zalate bazo kanga ba généraux na ba traître bazali oui neti yo rwandais au traître ntanga bo mafali Félix yo et non John Chibango et nyonso wana nini chef d'état major na bino waza na kombole nani banza soki banza pro Kabila Fachi fungola misu na tata wana papa maram nyonso oyo bongisi po boma John Chibango toyebi lieutenant général Gilles Banja Mwilambwe menzamba na Congo nzamba confondre bino libulo yo timolo kota yo moko ba okango lobaka mamuno lo beza lokuta so mamuna zo lo beza mambo solo nzamba ko exposer bino tout au nom de Jésus. Là je parle comme un vrai patriote et puis na combat ba patriote tu ya mboka Congo parce que toninga mboka na biso
tolingi na biso ba traître na mboka na biso te ba traître tout bokokangama. Chef d'état-major, nzamba ko exposer yo, on va t'arrêter. Lisette Kabanga, félicitations. Mais maman salam salam alamoko, bato mabe yo zotika bango bato malam bango zo ke no kangisa. Tata au chef d'état-major, il faut l'andela malamu hein. Faut l'andela yende ndoki, yende mutu mabe. Yende mutu mabe. Omoni ndoki belela yeyo. Gilles Banza ye wanande ndoki. Mutu oluka malera Congo, mutu oluka baboma Félix na coup d'état ye wana. Fati fon la misu nata. Zambena boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.